ezana mokonzi na yango likamu na likamu ezana na yango bolo bakaka Vital Kamerhe bosani ke ba gima tondo bana boloko bantinga bazana kata boloko ba ya Foner ba osamba lelo ba office de route bana kata boloko Safricas bakangaki azana kata boloko afuta ba caution Moutaro banque directeur afuta ba caution 32 millions abima dans coup bon wana o minako président minako ngasala ekozala occasion moko pour président dissoudre na di parlement parce que on est allé kocha mobulu na ba institution ya mboka. Les institutions sont séparées, chacun a son domaine, chacun a ce qu'il fait. Mais bangonde bazo kendele wana bazo pesa peut-être occasion pour bomelo kango comme ça makambo sila. Mais ko bossa naté le peuple est au-dessus de la constitution. Que tout ça a besoin de ba mbongo na biso diamé ke na wapi. To a besoin de ba mbongo na biso cobalt ke na wapi. Tout ça biso to ba mbongo na biso cuivre ke na wapi. Mbongo ya or ke na wapi. Ya banzete ke na wapi. C'est pas normal. Biloko so nango Congolais au souffrir. Congolais mutanzala ba société zalité et logo zalité ba jeune bazo telengana basi ba kumukumu bazin pamba mais mbongo na biso ke na wapi. Alors bato bazo sala ba décision pour empêcher to ye ba vérité place moko so ke na bangonde ba kosimba touche parce que baza likolo ya peuple té. Et puis na comprendre bangote. Bo yo soko yebo yiba. Ona mbongo ebele. Mais c'est un peuple congolais pardon zombo on a zongi ça. Hein? Zombo zongi ça. Bon bino bolingo tamla mituka minene bandaka minene peuple a souffrir. Soldats ont souffrir. Enseignants ont souffrir. Ba professeur université malheureux bino bo zamona boliaka. Après bolanga bo contre kata makambo wana bolo ba ke bino bo simba. Non. Chers députés, tu votes bino pour makambo wana te. Non 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 non. Nous, Congolais, nous devons faire confiance à nous, Congolais. Mais le que nous avons est commis tribalisme, est commis régionalisme, est commis saisonnisme, est commis népotisme. Ce qu'on a dans cabinet ministériel, Mawatro. On a tout lobby boyé, peut-être aussi boyé. Na limemia surtout. Parlement, ce que vous kébité, ce que présent au dessus, c'est au dessus bino, peuple. Ça nous sommes catégoriques. Botika na parlement na bino bosala la loi pour l'intérêt en mboka. Botika corps judiciaire ça musala na pour na makambo de justice. Botika gouvernement ça na makambo pour le gouvernement. Botika makambo ya président ça na makambo na yango. Mutu na mutata mwana nzela na ye. Okolonga kuna toko tanzela muninga te infraction zonga kuna. Correcteur News TV awande correction ya ba news tout. Donc awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou la caramel check c'est pas pareil. Rendez-vous ya mokolo ezala kaka na Correcteur News TV opi pa itopesa na penza basango ya mboka mingi ezala ka ba actualité boyebi ke après bokangami topé condamnation ya mwana mboka Vital Kamerhe o yazala ki bongo ex Wazali ex du cap ya bokonzi ya mboka le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo moi makambo ko tambola moi nungu kuna na Assemblée nationale pe to ki bongo député Ben Minaku ako sala proposition ya loi pour la il y a révision ya loi pour la ba magistrat ndeto bakana ningala kasi ba magistrat pe na ndenge na bango ba ko sala pe sous assemblée générale pe ba ko sala pétition to ebité mboko to ko kende wapi ide pes na ngambo na ye ako sala pe di susu ye pe ba déclaration na ye pour la kolba ki alingi likanisi wana te ya mwana mboka obemina ko azali député national atalaka ex président assemblée nationale balobi na maloba ya secrétaire général ide pes ba ko malibanda pour la côté lemela loi wana ezala adopté te kasi balobi Correcteur News TV tozaka penza mingi wana soki actualité bimi mingi to luka penza ba analyste bato ba rapena ko manyola penza actualité malam po ete to soana bango to ba nini ko salama pe sengeli nini salama na bene to bengisi moko ya ba imboka na kombo ya Michel Bondo ozali analyste politique na yende to ko sola penza masolo ya mokola lelo malgré un maître Covid-19 et pas Michel Bondo na peso déjà mbotena. Mbote maman Rachel. Bonne santé malgré confinement donc. Ndé on joue ma santé béton peuple là ndé on se garantit. Ah bon?
Bon, on s'en pousse à mon mouquet, malgré tout, il faut 1 mètre. Il y a distance. Donc, il y a béton et santé. Mais tant que balinga mosusu pe to sola na bango otala mwa caméra balinga mosusu ya UNC balobi o bango santé eza nango béton te santé ya kokoso ba ozana na santé kitoko ka mukolo Vital Kamerhe président national na bango akobima kasi yo po ali mwa moko pe ya bango o se ko ibisa biso lelo to koyoka bato bakoloba ke moi tribalisme o to ne ko boya penza kala to prôner yango biso nyonso ba congolais to telemi to koma koloba ke na moluba mokongo motabandu papa bo moko bongo likanisi boni oyo ko pesa na mayeke tambola penza ke tribalisme ngi ezonga. Bon, tribalisme c'est arme ba faible hein. Pour na président Vital nzamba zalna ye nzamba batela ye aza moko ya batu ya boanya ya mboka na monde ya politique nzamba batela ye et kokote ya Vital na kati ya boloko nde salike balozo koyoka wana solo bala balwa wana bandiko ke na parlement mbangu po batala ke ngola munene nde mwana collaborateur direct associé politique ya chef de l'état directeur de cabinet forcerie à côté na kati ya boloko c'est comme ça to suka ape tika to kimela mbangu to lokal place to bata mela mbula ozo ya c'est ça c'est simple. Bon côté ya olobisu nini confinement hein confinement il est pèse il y a balobi ke non te moi santé ko zala bien ka mokola ko bima et puis ba ko telemela ka ko balika 2023 na bien justice et ça musana on a le bien depuis bande depuis na ko nyekoloba nous devons faire confiance à la justice. Pourquoi est-ce que ce que justice a condamné Moto va traiter de tous les mots ce que Misi Moto va betele maboko le chaud et le froid non justice c'est une procédure et ba procédure y ben na kata mboka net va condamner à premier degré à aucun deuxième degré. J'avais déjà dit ça. Si on a deuxième degré, on va maintenir la décision à premier degré. À aucun cour à cassation. Si on a un cour à cassation, mon consambo a salarié décret. Il y a grâce à Gobima. Non, moi pas de JTT. National Lobby que M. Vital Kamerhe, le pacificateur, Azali. Ils sont dans l'enjeu malin. Moi 20 ans balobi les ans encore maloba pamba. 20 ans au bazous bakati. Mais mon consambo en tant que commandant suprême et puis juge suprême. Na niveau cour à cassation a copé sa vie favorable de botika motuwana ba otika na bango ye mais to landana o ba juge ba loba to négliger justice parce que to na mususu te so to bandi ko za justice o biso moko to izanango biso to na boko to bana ko ba ngo libanda to sa confiance nani justice ezo kangaka Vital Kamerhe ezo kangaka bato mosusu e ko tala bato FCCT ezo c'est 35 Albert Yuma bazali bambonga bagopa sezali babloko belebele kamboka ezana mokonzi na yango likam na likam ezana yango bolo bakaka Vital Kamerhe bosani ke ba gima tono bana boloko bantinga bazana kata boloko ba ya foner ba osamba lelo ba office de route bana kata boloko Safricas bakangaki azana kata boloko afuta ba caution Moutaro banque directeur afuta ba caution 32 millions abima justice ça musana et to pesa confiance na justice. La procédure est très simple madame so ba condamné à premier degré aucun deuxième degré so ba condamné à deuxième degré aucun cour de cassation so monique juge on a rendu justice normalité au cause la justice au cause en prise à partie au fond du juge wana par rapport à bloc Monica Selmabe et puis toi un inspecteur mobimba o elande la kabafé au juge ba sala. Moi je pense que nous devons faire confiance à notre justice. Si notre justice acquise des lacunes, nous devons faire de sorte que tout comme ça un vrai justice. Non justice il y a 2 poids 2 mesures. Non. Est-ce que bokangamito condamnation moi mboka Vital Kamerhe eko sala penza to ve eko annoncer séparation ya UNC na UDPS na moi lisanga na bino bosala ki ya cash. Eko panza ngonde nini président Yemoko Moni Vital Kamerhe c'était un grand homme politique. Les Congolais doivent suivre son exemple. Moutali Bossa Kotna Boloko a lobby qui a une salle note circulaire, l'auteur chef de l'État. A commis Mukanda, Bishon Suna Sima coalition. Makambu ya Jamaka ya Seya, na Jamaka Bunde, a lobby tout se ranger derrière IDPS. Si quoi autour sala Mukanda, a ligné ma tribalisme. A sali Mukanda, tout garder l'institution. Cela veut dire que Azo Tambo la Nandenge a un homme politique vertébreux. A autant Nandenge ya ko réfléchir na cœur il réfléchit avec la tête. Exemple, biso photo zala. Net justice la justice biso ba congolais et condamné à premier décret. Toké na deuxième décret. Sur na deuxième degré ba confirmer mesure ya ba premier degré. Toké na cassation et na suka cassation wana sikone total mo konzamboka na miso pour niveau wana zaka niveau na tant que juge suprême à cause de la décision. Donc ba bazala mo calme
totika justice sala musala na ye o bango batangaki o bango bayebi o biso pesaki confiance. Na mono insister pe na moi likamba o mingi so pe ndenge boko ba kotali par exemple na mingi so pe président pa lobi ke ngala nkota makambo ala te avanda boko boko juger mo konza mboka ni to boko ba kete biso penzana coalition na biso pena isengeli pe to kata ngo kaka te on monnaie infraction pénale des infractions individuelles mais coalition s'engage tout un parti pénal ça veut dire c'est le président Vital qui a un problème avec la justice mais lui engage l'INC. Lui a été directeur de cabinet. Net a un problème. Pourquoi coalition Katana? Coalition Katana? Mais au lieu de faire tout ça, il y a bien coalition Katana. Il dépêche à autour de la déclaration qu'à la terre. Tant nani obemina kwa autour de la proposition à loi, on a pour l'occuper magistrat. Mais UNC apparemment vous êtes en Okara. On dit UNC beaucoup moins que beaucoup comme le cola, vous salez l'isanga. Bozui la muka bozui o mususu bozui FCC bosangani na bango donc ndenge loi proposition loi na pesi il de pesa tika lokola ye moko bino ba aller na eto bino ba compte ba tambusi bino ba boko tambola nzela mona yende bosundoli on dirait moi na maloba eza mususu na ba fait pe ali mususu c'est l'autre la déclaration plénière aux la lobby ndo pesa position wana parce que au même na kozaki à côté son ekena commission to la siko na plénière ndé ba porter mais dans beaucoup bon wana o mena ko président na nga sala et kozala occasion ko pour président dissoudre na le parlement parce que wana ezali ko tia mobulu na ba institution mboka les institutions sont séparées chacun a son domaine chacun a ce qu'il fait mais bango ne bazo kendele wana bazo pesa président peut-être occasion pour bomelo kango. Comme ça, mais comme le peuple est au-dessus de la Constitution. Ça veut dire que bango bazolo bawana, ce qui le peuple a bimina nzela, to le que to lingi angote et ko salamate. Pe ko salamate parce que to na besoin to yeba mbongo na besoin diamé ke na wapi. To na besoin to yeba mbongo na besoin cobalt ke na wapi. To na besoin to yeba mbongo na besoin cuivre ke na wapi. Mbongo ya or ke na wapi. Ya banzete ke na wapi. C'est pas normal. Biloko so nango Congolais au souffrir. Congolais mutanzala basouté zalité et logo zalité bazene bazo telengana basi bakumukuma bazene pamba mais mbongo na biso kendaga wapi alors bato bazo sala ba décision pour empêcher toye ba vérité place moko so kendaga bangonde bakosimba touche parce que bazali kolo ya peuple té bazala bango à 500 so tobimika 1 million kaka tobimisika lingwala et puis ça promet de pester et ça promet ba congolais. Bah, tu peux confondre quand IDPS fait une déclaration ou bien fait prendre une position et ça pour les Congolais. Makambo y a loi wana besoin de battre ma pour baser na même mise mais que l'on déjà wana ministre agissant de côté à niveau ya cour haute cour magistrature cela veut dire que à celle déjà empiétement dans l'institution à une côté kuna ndenge nini ya atika la kuna atika ba justice musala bango to so besoin to yé bakaka bambongo na biso ekendaka wapi et puis na comprendre bango te bo yo soko yebo yiba on a un bon ébélé. Mais c'est un peuple congolais par deux hommes, on a zongi ça. Hein? Zombon, zongi ça. Bon, bino bongo tam la mitu kaminene, bandaka minene, peuple a souffrir. Soldats ont souffrir. Enseignants ont souffrir. Bah, professeur d'université malheureux. Bino bo zamona boliaka. Après, bon, on contre la carte Makambouana. Bino bo sima. Non. Cher député, tu faut que bino pour la Makambouana. Non, 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 non. Non, moi salaire na bino pona makambo wana te bozo sala ba loi o eza ko protéger kaka bino bo sala ba loi ezo protéger peuple congolais na parlement des photos ya bo sala biso par exemple oui bo beng sa ministre portefeuille pendant 10 ans ou bien pendant une année mbonga chakamine kenaka wapi mibe kufa ndenge nini kilomote za wapi ozaka feza wapi mais bino bo sala ba loi moko pona to kondima bino te e makama ide peste soki ba lobby marche net ngana otambola pour soutenir des choses il y a que battre manasima moyibi mbongo o esala masala na ba soutenir biso peuple a souffrir c'est pas normal bon à faire 2000 au baba ki baba na salaire na bango mais baba ça bango 2000 kutu na so ba kata bango de 2000 ba kata bango 2000 parce que soit kata bango de ba 500 par mois mbongo wana ba pesa ka yango ata œuvre sociale ba zonga sa nani na centre mama Mobutu nos jeunes filles na kena na Tchad maman na université okuta bana 12 ans 13 ans à Juizemi. Pour et l'heure où les athées, Dieu m'a causé na 1000 fois des fois bon vous m'appelez ça les autres kuna vous y pas bon on appelle ça 1000 nanga pas maté tikana nyoko la misolo nanga ndengo zombo nanga bana bazo kuma base na désordre to senga bambongo wana bazongo sa centre net ya mama Mobutu na limité
basala ba centre d'apprentissage belé, ba centre professionnel parce que le Congo est un chantier où nous devons construire. Nous avons besoin de menuisiers, nous avons besoin de charpentiers, nous avons besoin de maçons, nous avons des ajusteurs, ba tongela bana ba centre ya formation, ba tongela basina mibali pombo ketambola. Mais mbongo ne ko wapi? Soki madouche zali eke bazonga bakanga madouche la basambisa batana bino bonga bosala loi pona bobatama bokima mbula ona te ekolekate mama ekolekate. Merci beaucoup Nengo Yanoli Penzala moi ma solo ya politique mais vous allez payer moimboka oyebi na banza ke oza pe moto olingaka ndembo to ndeto bana français oza supporter mais na ngambo oza sportif na ngambo ya masolo ya bali tokaki wa général alobi a démissionné na ngambo ya club ya V club vite ndeto lobaka bosiko Dieu Mindongala wa sa kenda depuis azonga abosanaki nini opena pepe konla tindika pena na tuna. Bon, ezalakuta bosanité ezakutu atikité général avec tout le respect ayebiti na lobi que non bon na lingi soute na lembi na salipe mingi ezelo kwa l'état te futa équipe à l'état za mututé. Vous comprenez bon ngana tiki awawa. Mais ese Dieu Mindongala monique oui yé a koki ko tombo la vite à place générale à Tikeli. Ma beza nangote. Eza makamte ba boto la ki ba zongi rien. Eza ka général à Tiki et jeune Dieu Mindongala que oui, je suis capable ya ko simba faire club. Aye po simba yango. Ma beza te. To kota la programme na ye. To kota la ambition na ye mais to yebi passer na ye ndenga dirigeant ki club azana point positif et belé. Donc soka suivre le club et vous allez comment que to ko pona bana ve anyo surtout ya mokili mobimba. États-Unis d'Afrique. Qui a déjà qui malamu côté positif et ali moi mingi mais to ka ki sous na profil tant basali déclaration balobi qui était moto et sengela remplacer to pe moto ya ko kamba penza lingomba avec club et sengeli aza na profil moko ya malamu azala moto azana problème na justice te azala pe moto moko aza conflictualité azala moto moko penza azali penza irréprochable mais ce qui to bito na masolo ya mwana mboka jeune Dieu Mindongala to yebi que jeune Dieu Mindongala utaki kala mingi te na boloko est-ce que azali penza ko mériter na profil ba tchaki boloko ngwa sagini bato akaya bele ko salaki asaki nini makamba biso na vita to lingi yango te mais ça condition ba pesaki condition wana na pesa yango nana votaki yango assemblée générale ba supporter nde esalaka makambo surtout il faut faire l'assemblée générale wana ya ba débat moko ya mama no kota makambo ate awa soka ta yo za obeti trop go simba vita yaka na programme na yo yaka na misolo na yo okuta pe misolo ve ezali osomeleka lo seba to leki to na makambo ba bloko te on lo kwa ba ko président de la République te o eza veya. Parce que oui, que la même la mambo de tout mandateur bango awa bato ebele bakoloba ke non bato akala basi basala sala bazongela lisusu ndenge mo pena jeune Dieu Mindongala non bato a confondre bato a na confusion tala muto kwa José Makila vena ya José azan expertise ya onata ndenga c'était pas PCA. Il n'est pas de l'exécutif. Les PCA se réunissent 2 fois par an, même 3 fois par an. Et puis on ne paye pas par salaire, on le paye par prestation. Il y a per diem, il y a réunion qui assister. Expertise, nous avons besoin, expertise, expérience, nous avons besoin à diriger les Kota Boye, Tchamassou à place Wana, les Kaboye, Kangakou. Mende. Mende, je me Mende. Batou, tu vas aller à Mende, à son ministre de la communication. Yokangote. Oyoka ngote bananga noka balo seba place sur bango place makame utaka bango balela mende zonga bo le bazong sekuna biko zala pesa ya kuna ozo gérer mozo tande misala zoken ma beza pas ça ba congolais en fait c'est ça le problème est que nous Congolais nous devons faire confiance à nous Congolais mais le que bimbo na biso est commis tribalisme et commis régionalisme et commis saisonnisme et commis népotisme so que na ba cabinet ministériel mawatro. So qui ministre zali mo okuta ba poste clé nyonso tu ba unde basimbi yango mais to ke na mboka wapi to suka nango wapi mboka moko te tonga na tribalisme mboka moko te tonga na népotisme mboka moko te tonga na régionalisme d'ailleurs na osenga mokonza mboka boye na osenga pe parlement o wana o ezoluke batama na sima ya manganga ezate to oseba ndeko keba na osenga na président de la République boye pour combattre le tribalisme. Ça veut dire que nous devons être local. Ce que tu as une élection locale et que va nommer ba brougmestre na ba chef de territoire. Ba bimina bambo na bango na ba territoire na bango. Et il y a un intérêt, ministre intérêt à celle bango permutation.
makambo otiaka banon originaire na kati ya baprovince na bango na kati ya bacomité na bango nde osala problème parce que banoko bazali batata mwasi banini ozokumaka makambo na mboka koyagala bongisa Katanga azalaki Katanga te Konde vile kaka na fanisa Katanga azali Katanga te wana ezali proposition ko pesa penza proposition opesi ni mokonzi mboka opesi na gouvernement aussi ko soki ba pesa le base eza lokwa yonde batikeli mo mukumba na balobi poto bimo na mo hémorragie wana mambo ya tribalisme okoki ko proposer nini net na siko awa na tient déjà en place Alliance pour la Concorde nationale. Mon Swahili te, mon Luba te, mon Congo te, mon Ngala te. Bekasi bu Congolais. Na kati wana eza a politique. Yo INC, IDPS, MLC, PALU, beaucoup de membres de l'Alliance. Tobi Alliance. Ba organisation sur les droits de l'homme. O akage banini bakoza na kati ba corporation nyonso tout sangana to combattre tribalisme et na koya lisusu ba gouverneur neti toko kumba toko seka président et suma comme ele kana suna sen ba bang voter bango soutenir ba assemblée provinciale ko le tapa ba pesa mbongo kumba corruption et za la surface direct mais soka l'équipe direct et y a intérêt ba sel bango permutation au même gouvernement que ça qui na ba Congo au même ba Congo kene ki sangani to permettre na ba niveau nyonso wana non original azala ko diriger l'administration T ya l'état au komona ke ko diminuer makambo tali tribalisme structure ngo ya bino kombo la ngoni le bioko ezali Alliance pour la Concorde nationale en sigle ASEN balekuma Lazare na luki otro na mona ote soki message na ngai nazo lukayo trop cela veut dire que Alliance pour la Concorde nationale ASEN en sigle mon Swahili te mon Congo te mon Ngala te Muluba te. Wana po bolo baka bolo. A politique après comme au kingani ndia za soutenir. Après comme ntango tokendaka match à Léopard. Joueur à Tchebi, to séparation surtout. To tuna te colonie Tchebi. Tango ba bengana ka bi ba bengana biso na Angola, na Brazza. Tango to kimaka, to yebaka te o Muluba, o Muswahili, o Mukongo, o Mungala, to kimaka to bengana biso ba Congolais. Ah ba bengana ba Congolais. To tala ka te o Muluba, Muswahili, Mungala, Mukongo. Toke na stade Léopard gagné to se présentent biso nzela moko to ebate bikolo pourquoi faut to kota na bikolo na makambo etali kotambusa mboka o ezali nkita na biso politique ndeko ko bomba makambo politique wana ya bato bazolinga bakomisa ngo ndengo wana et puis na makambo oyo zoka tribalisme eza na bato bazali misika bazo financer mbongo pona okabola ba Congolais te na bosote po bakone ko yiba ndenge bayibi mikolo ebele ya ngwana tolobi boye pe to senga boye na limemia nyoso tout Parlement, ce que vous kébité, ce que présent au dessus de destruction bino, peuple. Ça nous sommes catégoriques. Botika na bu parlement na bino bo sala alors pour l'intérêt en boka. Botika corps judiciaire ça musala na pour na makambo de justice. Botika gouvernement ça na makambo pour le gouvernement. Botika makambo ya présence na makambo na yango, mutu na mutata mona nzela na ye. Okolonga kuna toko tanzela muninga te infraction zonga kuna. Et peuple congolais tellement na makambo oyo. Parce que bazolinga ba fininga to ebate mbonga jamie kenaka wapi ya cuivre kenaka wapi ya cobalt kenaka wapi ya ore kenaka wapi ozakafe kenaka wapi ya banzete kenaka wapi bibalezali bela wa fuba sala ba na pêche bana bazotolia mbiso to ba mbiso utaka ba Namibie biloko fuba sala ngana ba okena makambo ezanga tina makambo ya no sense to kotika mino sutante. Merci beaucoup. Et j'arrive vraiment sur makasa ko solana yo muimboka bandeko bozaki vraiment ebele pona kolanda biso wana ezali bongo Michel Bondo analyste politique yende pena to solana penza masolo mingi penda ya mboka bolandi pena na bokebi masolo ekobeta na parlement en tout cas pona ko proposer proposition mona mboka be minene kwa salaki pona ko simba pena ma etali bongo ba magistrat ezali penza ko sonner malamu te na mato ya ba imboka bato mingi ba sepelité toki de pesa ça que déclaration na e pe qu'on le pe akoloba non alors biso to le bi que non te présenter bino oyo maye ko salama soko elina motuna ozaina proposition ko sala tindaka message na yo to ko yanola yo correcteur nous si visa na pona motonyo surtout rachuna caramel na sapeli makasa représenter bino du soir mokolo lelo merci na delo lema weja ozaki na sima caméra olemba te ko na pesa bandeko ba image ya kitoko bandeko balandi merci na yo grand frère nanga Roger ML France à Paris merci à toi ma tante propre Christine Eloko à toi aussi ma grande sœur propre docteur Jolie Palako merci à toi ma petite sœur chérie Patricia Otete madame David Ntumba. Merci na bande kono surtout merci à toi ma jumelle propre Léa Omba na pesi mbote penza na bino tout boza kuna na Afrique du Sud na Cape Town bebi ke bolanda penza correcteur News TV bo continue toujours ko soutenir parce que ezara ya bino.
Correcteur News TV. Correcteur News TV. Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou. La caramel. Check, c'est pas pareil.